Kasavubu. Balandi na biso nyonso ya biso podcast TV ndako oyo bande kovanda notre ex-président na kombo ya Joseph Kasavubu tango azaki nanu lelo ndako c'est-à-dire tosolaka mingi pour le développement ya commune na biso parce que bafai eza mo ebele so totali lelo mutu nyonso je crois sur le plan ya bana Kasavubu toyebi ke podcast TV to s'abonner massivement donc biso baka savoir tout ce plein initiative nabino boya c'est le vôtre na minute o panza sango na Kasavubu brigade d'assainissement to sala musa matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika essentiel to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mbote na balandi na biso nyonso ya biso podcast TV quand on mentionne que c'est que TV moko batu ebele et c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbe la petite aux yeux à la taille acceptable autrement dit original et oui il y a biso podcast TV et qui tibongo na district ya Funa dans la commune de Kasavubu précisément na quartier Onel et ça na batebele surtout basali banda Kasavubu ba Kasavubu mais ba éviter Kasavubu pesa na ba quartier nango net awa to na quartier Onel donc Kasavubu eza partagé na cet quartier et cet quartier c'est le quartier Onel quartier Katanga quartier Salongo Lubumbashi ancien combattant Loja et Asosa on est dans quartier où evandi na commune ya Kasavubu alors eza na association moko ba bengi yango Kasavubu Bomoko News eza na bato ba sangani to ebité bato na basangana ba pesi kombo ya association na bango Kasavubu Bomoko News to yebité balobela kanini lokwa biso ya biso podcast TV to tikala kasimate to kiti sur le terrain pour na ko information vraie ko luka ko yeba bitch na bango eza nini et pourquoi ba créer lokwana to ko yeba ngo kaka après koyoka bango et to tikali bongo to lokwa to kiti sur le terrain to ko meka muke ko tambola pona ko lakisa pe bandeko découverte ya Kasavubu malgré tout to ko vraiment ko zongo mobimba te suite ya temps pona makambo to zo banda siko mais quand même le quoi tout ça sur le terrain to ko leka bongo te to lakisa bino ndako ya ex-président ancien président donc premier président ya République démocratique du Congo na kombo ya Joseph Kasavubu paix à son âme to lakisa bino ndako na ye et puis to lakisa bino rond-point Gambela ndenge koma obotika ba ressortissant nyonso ya Kasavubu ba ressortissant nyonso ya Kinshasa pourquoi pas RDC bon na Kasavubu na obotika kala ndenge yango ekoma et to lakisa bino sous rond-point Kimpwanza et to lakisa bino sous maison présidentielle na bisuko wapi notre ancien président na kombo ya Joseph Kasavubu atika biso déjà abandaki kofanda et donc tokota bongo devant bandeko to meka muke ko interroger bango to yeba et Kasavubu ezaki créé na anenini ezaki 30e commune où ezaki créé na district ya Funa et puis na nenini puisque awa na kombo ya Kasavubu biso lelo to yeba kezaki Kasavubu or que kalezaka Kasavubu te kalezaka na commune ya Dendal ouais siko to zo kota bongo devant bandeko batana sima na kuna to kende to meka muke ko interroger bango ko sona bango ko yeba association na bango elakisi nini et pourquoi eza créé. Bonjour. Boni bino. Na biso toza chaîne ya biso podcast TV. Nde to tikala kisimate to sepela bongo ko ya ko visiter association na bino pona ko sola na bino mwa mukie. Ouais, siko toza bongo na ba membre effectif ya Kasavubu Bomoko News. Nde siko to yeba et association na bango ezaki créé temps et puis bit na bango ezanini parce que toujours le bilapina masolo etali taka Kasavubu toza en dehors à commune musute sauf Kasavubu kaka. Bonjour papa.
Bonjour ndeko na ngai. Papa na moni ndo fandi pembe na ngana sepeli ko banda na yo et balandi na biso nyonso ya biso podcast TV bana posa ba yeba kombono nani pe oza rôle nyonso jouer na kati association o. Merci matondo mingi na yo na motuna. Na bengami na kombo ya Jérémy Kifi Lisalama, surnom Yabanzi panafricain, un Kassavar, un culturaliste, un artiste de Kasavubu, de Kinshasa, du Congo, RDC et de l'Afrique. Ok, Ouais. merci beaucoup. Naoki ka un artiste, artiste ni peintre, artiste ni. Je suis pluridisciplinaire, donc je suis un cinéaste, je suis un musicien chanteur, je suis un performeur de danse, je suis un formateur aussi dans expression nouvelle, donc créatif. Un bon, félicitations alors. Merci. Ok, toye ko so la moké na likambo etali juste ka Kasavubu. Toye bité to moni association et Kasavubu bomoko news. Mais comme ko la ko ebisa bala nemso neso ya biso podcast TV association yango nani aso ki likanisi yango et utayi wapi ezaki créé en quelle année? Merci Namotuna, ezali motuna moko très pertinent, mais ça très utile pour que population Kassavar en particulier et congolais africains en général source pe origine ya plateforme sociale na biso où ils a ONG ils a ONG Bomo Kassavubu ezali plateforme créée par les Kassavars. Quand je dis les Kassavars, c'est au pluriel, c'est-à-dire il y avait quelques figures mingi baza awa bamsuspe bazalite oyo na initiative ya bandeko na rotanga kombo ndeko na biso moko aza pa biso lourd a sololaka na tous les Kassavars na ba différentes disciplines neti ngai na aza artiste et culturaliste a sollicitaka to vandisaki maele na biso pona kobimisa mouvement na biso, mouvement citoyen, mouvement social na biso, Bomoko Kassavubu News, où ils allaient avec objectivité, il y a kolobela, kovaloriser, Kassavar na Kassavubu na biso. Donc c'est un peu ça. Mouvement la biso qui créé en 2020 lors du confinement. Nous allons confiner, total qui ben faux, total qui tobaki mais tozo bima susute, tozo kuta na mabanda te, commune na biso ni toko ko sala. Total qui exemple ya ba kolo o doja ba sala pe parce que toza ya liboso te. Toyebaki debu Kassavubu na Kassavubu, toyebaki ba telema Kassavubu, toyebaki ba fraternité banakin o salama pe na Kassavubu et ezali kambo chaque génération. Donc comme l'a dit Franck Fanon, chaque génération a le droit d'accompagner ou de trahir sa mission. Donc biso mission na biso ezali étant ba Kassavar plutôt, il faut tozala na vision sociale, il y a solidarité, il y a unification, il y a Kassavubu na biso. Ok, merci beaucoup et n'habitez ce que tu as dans l'eau à Wakati na biso. Maître Lourd. On a eu le bien. Maître Lourd, initiative où mutazwa kiango a 5 ki bandeko. Ok, merci beaucoup. Bonjour Papa Lourd. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ok, toi qui déjà combo et à Maître Lourd, je sais pas en dehors de Maître Lourd ce combo monsieur Zali. Oui, vraiment nanga c'est Kakatamba Philippe. Lourd et ça surnom ba pesanga pona judo. Ok, merci beaucoup et nayoki ke mutazwa ki initiative oyo ya ko 5 bateau pona bomo Kassavubu bomoko news. Alors pour nous 5 bateau c'est pas facile. Et ça facilité pour nous convaincre mitema na bango batika ba magam na bango parce que ti ba yebwe bazangi eloko salate mais ba préférer ko tika ngo ko poussa na pene pene ya likanis oyo zwaki. Alors méthode ni au salaki au jouer rôle nini pour nous convaincre ba mitema na bango ba poussa na raboué chaque fin du mois. Nyos. Oui, merci beaucoup pour la parole. Oui, quand on a tout à l'heure, ça a facilité. Mais Dieu nous a fait grâce et on a pas bien. Tel que Fabrice, pour ne pas citer les noms, Jean Bedel, Panafricain, Bandeko Belé, Vieux Nabiso, Bakulut Nabiso, Tokende Kolukabango, tout solo là qui. Et ça, que l'on tout mon côté, ça qui service d'ensemble, travail d'ensemble. Tout ça, de façon que tout motivé Baninga parce que kovanda boye zaka facilité ezaka difficile na lo bakalo mo boye koyebana c'est très facile mais ko wumela na bato zaka passer biso to pofaki mi koyokola ko wumela na bato ke koyebana na bato c'est ça ba moral et puis ba ebi que je suis garçon moko très pacifique na so la rana bato nyos tout bien et c'est par là que bato ba comprendre ki ke to vanda pour que to tia maboko na eloko to avancer.
C'est ça en fait. Ok, merci beaucoup et papa Lorsiko. Je sais pas tant que au solliciter bango. Et ça qui n'ont pas facile, bandima qui ont balama auto ça qui difficile. Bon, bah groupe exista déjà ebele na Kasavubu. Toyebi ba boadi, toyebi ba groupe ebele o eza déjà na ba groupe na biso bande ko ebele. Eza ki facilité, mais total ça qui vision, eza moi moké différent na ndenge baninga mususu basalaka. Biso particularité na biso ezala que to se soutenir mutuellement. To visa qui non du bosso soutien mutuel. Quand on a un problème, des difficultés, tout ça. Et tout ça, là, déjà. Et l'idée, c'est de harmoniser l'idée de façon que tout objectif est belé pour permettre à Bissoto avancer. Pourquoi me comme que citer biso mo ba objectif parce que tout le monde a ba masanga mususu bazara on asangani na basangani et comme on lisanga na bango ba sombi bilo na bango lia masanga bango mais comme vraiment musique mo boy. Si ko tombino bo sangana je sais pas masoloni nombo meka ko beta pour l'avancement ya makam na bino. Oui, tout ça focalisé beaucoup plus dans le développement à Kassavo. Côté l'avantage, il y a quartier na biso, il y a secteur na biso, il y a disons Bonjour maman. Papa kombo nani? Jean Bedel. Na baninga ba ebinga ka JB. Mais bon, comme pinda, il Jean Bedel Mataya. Ok, papa Jean Bedel Mataya, to monyo pe na kata situation o ya Kasavu Bomako news. Question nanga ezongi pana yo. Mutuna nangeza boy. Tango boya kabusanganaka. Je sais pas ce bolo belani puisque ils appellent masanga mususu no basangani ba comme ça on voit musique. Ba sombi bilona ba balena ba ba bini masanga ba bini ba panzani. Si on a ebité tant bino bosangana kama solo ni pena obino bobetaka. Bon, to so la mingi pour na développement ya commune na biso. Parce que depuis Tobotami, en fait, nous sommes à 60 ans. Nous sommes à 60, nous sommes à 70, et qui s'est passé. Nous sommes à 60, nous sommes à connaissance et pas na bango. Après, nous sommes à balancer, nous sommes à apporter. Donc, c'est-à-dire que nous sommes à mingi pour le développement de la commune. Parce que ma faille est à moi ébélé. Sur total, je crois, sur le plan. Il y a Bana Kasavu, tu es biqué. Lelo, surtout qui attend dans ma classe, surtout ni moi, non. Président Kasavu a coupé mon colonini, va éviter. Et ça, inaperçu. A botamon colonini, et ça, inaperçu. Donc, toujours valoriser en fait histoire. Il y a un premier président qui a hérité combo na yewana ya commune. Ou pas vendre la commune na biso ya Kasavu. Ok, merci beaucoup papa Jean Bedel. Je crois depuis bobandi besoin initiative oyo pour notre développement ya bino ya Kasavu. Est-ce que développement on peut ça la déjà tondeni? Bon, développement zo ça la muke et commune comment l'ensemble était mais ils ont qui dans la voie moro ya bien. Parce que je sais pas de qu'on a biso panafricain par rapport à papa Jean Bedel ndenga uti kolobake busanganaka pour notre développement ya commune na bino. Alors depuis bobandi ko sangana lobi depuis 2020 2020 oui. Alors depuis bobandi association na bino depuis 2020. Est-ce que développement autant pour ça toyeba ils ont ça la déjà donné? Bon, je dirais positivement oui parce que depuis 2020, le 2 ans à 2023, on a 3 ans à existence na biso. Développement ils ont action au mener déjà sur le terrain. Action na biso plus c'est à la création et accompagnement des idées de personnes figurantes majeures il y a commune na biso. On a exemple direct, tout a le nouveau bourgmestre Finesse Masombo. Oyo azo kumba Kasavu na minute oyo administrativement. Azan ba action oyo biso étant na bomoko. Tozo accompagnons on peut tozo sala. On peut sur exemple il y a brigade d'assainissement BCA. On a salubrité bopeto. Ezali na kati nango parmi ba pionniers na ba piliers, il y a un Kassavar, il y a un bomoko. Oyo azan na kati tozo goute belé. Donc les projets oyo ont tout ça la visibilité il y a assainissement bopeto na Kasavu au ancien bourgmestre Lito Salara Kitambo biso pe na Kasavu le comme réalisé ils a pas appliqué bato ba mona par exemple Julio na lati les aba action oyo ensemble de tolobi na ba objectif na biso ils a ko accompagner ils a ko créer ba action ils a ko faire l'initiation il y a unité communale il y a ko sangisa jeunesse
na ba rubrique na ba création événementielle eux ezali na thématique jeunesse pour l'apprentissage ndenge koja bete alobaki na développement toza na ba programme d'apprentissage biso bomoko tout ça là na ba concours par exemple culturel to apportera un plus biso tozali wana d'une manière éclectique na ko accompagner na ba misala ebele na ko tcha ba misala ebele tozali pe un mouvement auto to protestaka to contestaka pacifiquement pour na ba raison positive ya commune na biso donc bomoko kasavu depuis zali to roloba pena d'une manière administrative to bandi ko sala makasi avec le bourgmestre actuel Finesse Masombo depuis le confinement non na situation ezalaki na mboka par rapport à Covid to bandai ko bongama mais depuis le bourgmestre azali zo sala musala ensemble naye et ezomona depuis bourgmestre ta coach déjà combien de temps depuis bourgmestre ali tozali na quelques mois to qui ne ba 5 mois 6 mois il y a ba action communale ezomona na pêche exemple à BCA mais avant wana biso tozalaki na sensibilisation pour na éveil de conscience na ba Kassavar ba ba non valeur na bango ndeko na biso moko te ko loba awa histoire ya Kasavubu déjà dans sa propre commune batebele ba eba ngote parce que Kasavubu fut le tout premier bourgmestre il y a Donda to comment penja to comment parce que et où tu ko soulever le mot awa il y a Kasavubu bopeto je sais pas bopeto on a habité quand endroit où to zato ndeni parce que surtout qui na ba site mususu to mona très sale bandroit marécagé donc ma trop attaquant na rond-point Gambela wana qui site mo bat bande ko ya visiter ba ka ma photo mais le lot surtout talent je sais pas kuna bozo tsaka te poza Kasavubu bopeto ndeni. Merci Namituna non c'est pas Namituna parce que tu as une réponse positive sur yango. Oui. Depuis le bourgmestre na biso bomon ko tozo accompagner bourgmestre na biso. Nous avons 7 quartiers. Oui. Dans tous les 7 quartiers, il y a la coordination, il y a brigade d'assainissement. Oui. Na rosenga na yo ozalaki na rond-point Gambela. On peut so réponse à rond-point Gambela mais misalo de to sali kota na Ethiopie, tu vas voir que to longoli bangom batoni ya bangomba ya bafulo na Maringa Lopori tina Jolu to évaki yango to kotina ko curer ba terrasser. C'est vrai ça. Donc le autre qui na ba place wana to monde déjà salité. Caméra ezali bilili en live kende filmer zongela sous panafricain zongela bande ko tout bazar lo ba ke to kosi. Poto koma tout de suite là déjà to a découverte moké ya commune. Il y a rond-point Gambela parce que au lobby force parce que force c'est propre au lobby statut il y a le premier président et puis propre problème il y a rond-point Gambela et c'est un problème majeur au biso ba Kassavar to zali affecté nango parce que même bourgmestre na biso azali na démarche il y a assainissement ya rond-point mais ali na oza clair peuple congolais yeba ezali na charge ya hôtel de ville biso tant que ba Kassavar tant que bon moko na minute o tozo militer pour que ba service ya assainissement OVD OE yemoko hôtel de ville na projet na e ko ezalaka principal ya Kinshasa bopeto baya batala ngo parce que na biso moko commune toza na volonté wana toza na besoin de s'appliquer nango parce que même ba Kassavar baza derrière bourgmestre que tout cha bopeto na rond-point Gambela na biso et ça la biso passe parce que ba vena to ba to ya média bazo information sûreté et fiabilité. Donc premier à Gambela les promo faut hôtel de ville na biso commune to solo lango pour que to neti ba salitué ezali pour être bref ezali et uta na Gambela te et uta ezaya OVD muté tikango na rond-point Gambela et boti matiti et boti ba full donc ça ba full oyo ya biso ba Kassavar te ezaya OVD bandeko leka etiki basalite nango wana oyo bimisa peut-être na ba tronçon ya direction Kasavubu ba tiango na point focal or rond-point Gambeleza point focal des place mo fait à la place mo culturelle et à la place mo événementiel pour des projets événementiels au biso pe Kasavubu tozo linga to chat d'ici là la visibilité il y a Bakinois dans l'ensemble. Mais si vous avez la tête en boutique déjà, donc le exception. Dans on est talibinoté, hôtel de ville.
Moté communauté qui te to lobby te que etali bitobi bien la na maloba na ngai zonga sous na montage bien oui tozali na souci nango pe toza déjà na action sur yango biso commune tozolinga mais vu que ça na gestion il y a hôtel de ville sur yango monique faut mbele uta pana bango biso to exécuter pour so prendre biso moko déjà olinga ko mona ba sale po tala bien eza mopanzi moko kaka ngambu ya quartier ancien combattant des na ba salité wana ngambu ya quartier Salongo ngambu ya Loja na ngambu ya quartier Katanga eza propre mais vu que ba coopérant na biso basala rapé mosala wana batigara mais biso service à salubrité communale chaque samedi tu as to kombola mais vu que full wana boti ezo senga fo ba vide yango ba immondice wana ekende obwaka en plus na linga na préciser lelo na kin toza na problème ya ba point ya stationnement ya ba salité eza lisusu te na kitambo place tozala kana ngolo baton que communicateur à bourgmestre na kitambo bakangi ba accès eza lisusu te et to comme obligé par exemple misal to sala na Éthiopie to na roboira ba salité na biso ti na centre ki mbangise na ipen na pousse rokende te donc to louaka ben donc son biso nous nageons dans le $5,000 pour la dépense au cas Éthiopie à salité au bourgmestre dans son implication à mes côtés ici na carte pour que le lot battu à Éthiopie ancien combattant va respirer donc ndenge to sala ki yango rien n'empêche que Torosala dans le jour qui viennent dans le jour Zoya au Mona mais ça là pour na rompre Gambela donc ça même la question majeure au biso bomo Kasavubu tant que mouvement tant que ASBL il y a Bakasava trop tellement trop côté implication non. Ok, merci beaucoup. Mais là, on attire attention, nanga. Et ça nous oublie que Foulouana et c'est la gestion hôtel de ville. Je crois que hôtel de ville, c'est promettre bien déjà que Eroya au Salango, to éthique non ka bongo bien pour vendre na bino. Kasavubu est vandité. Oui. D'ailleurs, déjà pour yango. Le maître a toujours un souci solution zala. Oui. Vu que les ali problème administratif. Donc c'est aux administrateurs les ali musala oyo que administration et PCA. Donc même hôtel de ville l'intimité à rolinga saleté vendre na mikolo zoya parce que ça problème zolo ba ming. Donc solution nango ezali proche bomo nango na robeng sabino bandeko ya biso boya na rompo bomo na sabino que commune et sali Moussala Nango et hôtel de ville à exécuter. Ok, merci beaucoup. Alors, à part Kasavubu Bopeto, et là on est sur la création avec le bourgmestre, na soutien à Yazanango na Bomoro Kasavubu. Son Excellence le président Félix Chilombo Beto Fachi alobaki na ba bourgmestre apesi bango deux missions. 0 Kuluna na Bopeto na ba commune. To simbi déjà Bopeto tozo bunda nango. Donc dans chaque commune bourgmestre tout azana mot d'ordre wana. Biso toza ba stratégie na biso sur insécurité na biso ya phénomène kuluna. Toyebi ngaza jeune na zape artiste. Au moni ki toza maître loura toza na ba tout le corps discipline ya isa. Donc toyebi toza na plan d'action na biso ya mois ya ba kuluna toko kota na terrain toko zongisa bango na nzela toko tcha bango na ba formation pour que le base la utile parce que na Kasavubu il y aurait que des zéros illettrés, il y aurait que des zéros fainéants, il y aurait que des zéros kuluna. Vous assure. Tout ça là toujours sûr. Tout ça là toujours sûr parce que Kasavubu bezelo rasikate. Kasavubu beza commune ba Calais. Kasavubu bezali commune ya ba formateur. Kasavubu bezali commune ya ba positiviste. Mais bah, tu me souviens bien comme une star. Comme une star sur le plan culturel. Oui. Parce que musicien moroté au asala succès na RDC, succès na yé, na bandit de Wendo, ti na innocent, peut-être ba musique urbain, na no bazu no indu saranate, na suka na ba génération bana wenge, na ba koko wenge. Donc Kasavubu bezali commune y a impulsion positive culturelle. Luambo Verkis Kiamangwana, Zaïko, Nabitara, tu peux si force à Zaïko, parce que Zaïko, ils allaient force, même il y a musique moderne, musique dansante, même Papa Wemba, il est de requin, mais il est venu prendre du succès dans Kasavubu. Donc Kasavubu, ils allaient première commune, il y a une impulsion positive culturelle.
yango moni tozui cadeau na biso chef de l'état pesi biso tozwa salle ya spectacle ya munene ya Afrique centrale na ina ezoya na Kasavubu. Tout eza question ya connaissance historique. Le président il a su et tous ces gens culturels là bayebi que Kasavubu les ont mérité forme ya agriculture. Papa Siko toyeba et bino bomoko news et lo likantina bino likantina bo kansa eza nene et puis pour ça bino eza nene. Merci journaliste. Bomoko Kasavubu oya ba Kasavar o tozali na vision éclectique. Tozali na vision ya ko créer ba action positive lié na ba secteur et environnement, modernisation, développement durable aux enjeux, formation à la jeunesse, encadrement de la jeunesse, net na problème ya ba kuluna, photozong sabona nzela. Biso mingi tokosenga na bino toiko loba mingi te. Biso to linga misala o bozomona to o bozoyoka bolukande bon matérialiser na ba caméra na bino. Donc on vous donne rendez-vous biso dans le terrain avec le bourgmestre Masombo tozo sala. Okuti to chewa ya biso na oezalaki pour que lobby besoin résultat positif. Donc biso ba Kasavar ya bomoko tozawana sur pour toute le couche de la population, pour toutes sortes il y a ba représentants figuratifs, il y a ba personnalité aux abonnés à Kasavubu, ba politicien, ba administrateur, ba sponsor commercial, oh tout azana vision de père na biso to accompagner, to soutenir yé pour na à matérialiser vision nae pe projet nae pour na Kasavubu. Donc biso mingi eza pour na ko valoriser commune na biso ba Kasavar. Donc c'est un peu ça et moi je vous donne rendez-vous. Donc biso baba bana bomoko Kasavubu to pesi bino rendez-vous. Donc eza ba action to banda to benga bino bozala pe bomona ke non ba lobaki bazo sala. On peut déjà bazo sala yango parce que tout ça vraiment le na média na biso information clé. Ils aura vraiment projecté auprès de la population. Ils aura que oyo to sala quitté auto linga to sala no salité yango de bo diffuser mais auto sala pe to senga na bino bo matérialiser et to sala biso mo répéter ba mouvement musupe bazali ça serait mieux dans cette synergie boromona force ya Kasavubu, force ya bourgmestre Sika, force na biso bana bo moko Kasavubu pour na Kasavubu na biso. Ok, merci beaucoup papa pour l'éclaircissement. Et toi mais comme qui ko la pendant 2 ou 3 minutes les solo poto kolobela ka association la minute ya bana Kasavubu moko surtout beli commune ya ngote. Bala na biso nyonso ya biso podcast TV ainsi que ba fan na biso ba pe na posa ba yeba. Kasavubu ngo izaki 50e commune créée na district ya Funa puisque c'est un district ya Funa. Et puis ils allaient qui créé en quelle année et puis nous on a qui premier bourgmestre on est autant ça avant autant à combo ya aux autant à Sikoyo. Bon Kasavubu dans son historique parce que biso zali bana tozui na ba ressources na biso c'est en 1945 il y a eu le premier jalon il y a lotissement na biso na combo ya Dondal. Ils allaient administrés par un commissaire belge, si je me rappelle bien, aux Alapéka dans la même combo. Et ça, après quelques années, de 1945, Tito Mata, Torozouaka, un grand homme de carrière politique positive pour la République, à Bandarana Nuna, commune Oyo, au nom de Joseph Kasavubu, Oyo, Azalaki président, il y a Abako, parti politique, puis mouvement politique, l'État qui pour l'indépendance, Abaneko Vandana, quartier Lodja, na Inza numéro 1, et a exercé carrière à Mobimba, car à la commune Nabiso Oyo. Et il est par au Komaka, le tout premier bourgmestre congolais na commune Oyo. C'est dans les années 49.
dans les années 5 ans, 5 et quelques plutôt. Donc 49, mais dans les années 5 et quelques. Parce que dans les 60, alors comme un président, et indépendance, table ronde, tout ça, donc sur Zongiza, 59, donc dans les années la précision. Précisément, il y a né. Précisément, il y a né à Kassavubu, vous l'aurez. 57. 57. 57. Les 57, hein? 60. Ok, merci beaucoup. Comme on l'a dit, il a géré cette commune étant bourgmestre de 57 à 60. Et après, il y a eu plusieurs bourgmestres. Au Basalape Moussala Kitoko, Tozana bourgmestre le roi Mavins, Malois, Tozana bourgmestre le roi Venabiso Oyo Nasima Pira Mukendi, Tozana Mama Machopo, Tozana bourgmestre belé. Et Lelo, Tozana bourgmestre Azape Kassava, Finesse Masombo Mpoi. Donc commune Abisso, ils ont une histoire monene parce que commune Abisso na quartier nango ils allaient bien défini. Tozana quartier artisanal oyo et Vandisa, grand sculpteur, neti papa Loufa, o asale keko ya Fikine, abande ko vanda na château Dibaya mais sur Asosa. Donc oyo koma la bilelo. Tous en a grand artiste bijoutier et Oulu. Donc tous en a grand menuisier, le roi la Kalemba. Donc tous en a Manoka. Donc tous en a venu le roi venu de l'enseignement Isaki a venu de la culture. Donc Tokewana, tous en a quartier le roi la quartier Onel. Oeza quartier uniquement ya maçon au batongaka, commune le roi Bandal, Matete, Lemba Oezaki sko quartier na bango bande kovanda na quartier sito na Kauka. Toza na quartier Asosa. Ça il faut rappeler le moko Asosa, Gambela, Birmanie, Ezali comme moko historique. La quartier Asosa c'est un quartier mais direction Birmanie. En tant que le plan pose éclaircissement na Souka. Ezali comme historique parce que anciens combattants au bagenda ko bunda Première guerre, deuxième guerre mondiale, bazala Kassavar la plupart. Et vanda pe na katsa Kassavubu. Donc tout ça pe na direction Éthiopie, tout banda Kassavubu, eza kombo ya Kassavubu, direction Kassavubu, Éthiopie, Gambela, Chaba we balinga katanga dans l'ancien, tout ça na Sosa, tout ça na Birmanie, tout ça na Sayo, tout ça na 24 novembre. Donc ezali, tout ça commune moreza bien défini. Sur le plan historique, sur le plan culturel, sur le plan emplacement commercial. Net il est là tout ça commune Oyo, na ba commune tout rôle on la Gombe, tout ça n'a plus des exploitants commerciaux et net mambo la pièce de rechange qui pointe à c'est historique, ba vena biso tout c'est donc c'est un peu ça. Donc tout ça bien défini biso ba Kassavubu. OK, mais qu'est-ce que vous mettez la balane biso nyonso moi lisolo mukie ya ndenge papa biso Kassavubu pe à son âme ndenga renyaki na présidence. Bon, histoire ya na rolinga rappel mingi prochainement boye faut beaucoup tara ba calé bato ba mona Kassavubu. Nazana ba mi balé baza vivant papa Kele na papa na biso le vieux na quartier Salon na Dibaya. Bourumon na bango. Donc le est impossible. Le est impossible parce que tu es en réunion mais vu que boza chaîne moro professionnelle. Donc tu remonana, tu continuer idéologie. Kassavubu de Tolobi avant na commune Oyo. Avant na quartier Lodja. A Koufeli na commune Oyo na quartier Oyo. Coup d'état na Salema na quartier Oyo. Donc akufela awa na Kinshasa to akenda kufela wapi akendaki na Boma. Kassavubu beta lisolo ya rond-point Gambela. Obi rond-point Gambela eza place mo historique, eza place meeting ya bako bande ko salam. Donc ya biso Kassavubu azara pour la biso double fierté. Tout ça qui na deux tout ça qui na événement sur hier na commune à Bisso, deux portes ouvertes organisées par l'excellent monsieur le bourgmestre Masombo Finesse. Donc c'est un peu ça. Donc Kassavubu Bazali, monument vivant, monument historique, monument pour toujours pour la commune.
Ok, merci beaucoup et merci beaucoup pour nos kangabino tamulaïté parce que vous avez un moment solo nabino. Je sais pas mot de la fin ceux qui le bani beaucoup tinda na batne sur bazo landabiso na gouvernement ainsi que les autres. Je sais pas dans la rose à parole. Papa, on s'est présenté nano et puis au lobana. Merci beaucoup. En tout cas, tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Fabrice Kabanga, Naza Mwana Lodja. Je profite aussi pour saluer tout le monde au Libanda. Par voie, il y a chaîne Nabino, nous beaucoup rendre biso visite. Et que ça vraiment pour Nabiso et le comment il y a malamu, il y a Rosana Média, ils ont tout près Nabiso, qui est mieux placé, ils ont la visibilité. J'en profite aussi pour comme ça va ninga no sobaza Libanda ba s'abonner pour nous rejoindre sango ma bomoko kasavubu et rejoindre nouvelle plus mine. De là, plus mis a besoin de suggestion à ninga numéro allez mettre lourd. Tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu as réseaux sociaux. C'est possible de numéro. Hein? Oui, mais mettre lourd à Europé Sabino allez mieux placé à Europé Sango. Par rapport il y a Facebook toujours rejoindre bomoko kasavu bezali. Alors, au pas une suggestion ou bien une idée à quoi kubagisa en tout cas le bienvenu et ça te que tobi que tout ça kaka bloc mobo to kangami même aux alibanda même aux partout dans le monde aux ata mutaza na ina commune mususu en dehors à kasavu akope ko s'adhérer à ton deni soka zali mwana ya kasavu aux ali pena mwana kasavu mobima mais ko s'adhérer en tout cas eloko wana ezate ke ono okoma olongwa kasavu olongo mwana kasavu te lokolo ozalaka na kasavu botami na kasavu bozali pena mwana ya kasavu ata ba bazali banda mboka. OK donc les cambo ils ont concerné yo donc soutien ezali ezaka financièrement peut to besoin soutien ezape na to besoin ya soutien ba idée ya baninga to na besoin ya plus mingi ya batu to zala ebele pour que to pe sa force ya commune na biso to relever défi au beaucoup mettre na biso ya sika comme azali jeune ezali génération ya sika to soutenir yena ba action na e yango moni to créer ki eloko oyo. Alors merci vraiment mingi pour na patron ya chaîne oyo na disponibilité na yo na ndengo ye kozwa bosoroni parce aux alliés en tout cas biso bomoko kasavu to peso matondi mingi mbala sima boya ka pona kozwa ba nouvelle na biso ebele. OK, merci beaucoup et OK. Bon torosenga na bino matondo mingi parce que boye côté la biso ba ike ya kasavubu biso bomoro kasavubu dans son ensemble message torotike la bino parce que torokuta na mikolezo ya kasavubu ekobonga ekozongela kitoko nango oyo boye baka comme ça toujours été. Donc misala toujours sala ensemble avec le bourgmestre ensemble biso ba kasavar nyoso entité tout social de bomoko entre bomoko eza bomoko ya oh tu es en kata kasavu biso to exclure te toza plateforme oh toujours sangisa toutes les structures sociales d'accompagnement de création des idées ya commune na biso misala oyo esenge salema ekosalema tozota la hiérarchie kobanda papa pati et pas na biso bana donc tozali wana pona kasavubu na biso message na rotina direct na tous les kasavars diaspora na tous les kasavars même au bazali banda commune ma embetali kasavu betali parce que jamais non ozara sous na communauté toza libana mboka ozala excluté ozali na kati parce que oza ayant droit donc toza na ribumo tozo banda communauté ba kolo koto donc mutu aza kolo côté na ye na kati ya kasavu donc banda na ndaku na yo oza kolo esika na wana donc ba mbote ba félicitations na biso parce que ça valeur na biso to créer ba faisait ya biso na bino boza libanda tozala toujours soudé communication ezala place mabe monani communication message ekomaka to moni to lingi boeneti problème ya rond-point Gambela eza problème majeur autre tozo telema pour que to luka solution et bozala sûr et certain que bon mon changement na rond-point Gambela. Merci. OK, merci beaucoup et on va mettre lourd peu ça vite numéro. OK, papa Jean Bedel alinga bakse sumo lourd moko. Bon, nangi justement merci madame. Na bakse lourd mo ya mukie concernant nyonso to lobby. C'est-à-dire Toronto benga bandeko ba obaza libanda ba soutenir bomoko kasavu bezanga yo
toke liboso po toke liboso ezaka te po to bana kondima kaka o tozomona on a besoin puis il y a critique on a besoin de avancer pour toi avancer faut critique ezala pas de critique on ne sait pas avancer donc du coup ceux qui vont venir mabe ezali ko bate po lelo tozala ndeko na biso aza administrateur lelo poza moi na biso akasafu ndeko na biso que ceux qui mabeza to reprocher te non tozawana pour ceux qui mabe ezali to reprocher les des camarades pour gambela to te mais on makasi ceux qui na niveau à bourgmestre et simbité biso bomoko kasavubu to komela gouverneur de la ville pour to retrouver solution parce que le code déméré katé le ko na entité na biso to tikaka le ko bourgmestre na capacité à réaliser en côté biso to soutien non. Donc, on a besoin de avancer. Alors, on a besoin, il y a des critiques, avancer. Vraiment, merci beaucoup, Ndenge Boleki. Mais ils ont libosoté à Soukate. Beaucoup de monde a évolué. Donc, je crois, dans le merci beaucoup, et Maître Lo. Oui, merci beaucoup. Pour nos abisso, numéro auto, ça, la bureau provisoire, ils ont plus de 143. On a battu Libanda, 89. 4-0, donc 0, 0, 0, 4 fois 306 à la fin. Donc on a Sobo Bengi 0,89, donc plus 243, il y a Ouli Moucheni, Mbotesko Ali, 89, 4-0, 306 à la fin. Voilà, donc Sobo Bengi, pour la suggestion, proposition, remarque, en tout cas, Touroyamba Bino. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et maman, invitez-moi les Lobasoukeza. Comme on a maman Marceline Bassé, Lobasoukeza, que biso nyonso tu bana kasavubu to simbala maboko pona avancement ya commune na biso eza malamu. Merci beaucoup papa et non téléma pona Alexa et pas papa moi Liloba. Oui, moi Liloba souka eza que biso tu bana kasavubu to kabolate biso tout tota bana cave to ya to soutenir bo moko kasavubu to zala to simbana surtout mingi to zolobela rond-point gambela biso to botami na kasavubu to koli na kasavubu to yebi o ezaka rond-point lelo to komo bengango poubelle mutu nyonso kozwa salite na ye aoya kobwaka wana po tolonga salite wana elongwa ifo makasi ya yo mwana kasavubu loja libaya popoka baka mangai victoire tito ya boye totisa bavini nyonso tosimbana ezala te kaka bomoko kasavubu eza ya bango non kasavubu moko kasavubu eza ya biso nyonso ezala oza na famille kasavubu oza na bois dur oza na tukave oza na nini biso toza o bomoko libaya biso toza mpona kosangisa o bomoko popoka baka toboyi biso toza kaka mpona biso nyonso bana kasavubu totelema en tout cas tobengisi bato tu Maître Lourd apesi numéro toana besoin biso nyonso toya tosimbana totumbola kasavubu na biso. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Moi les va. Oui, ngai Yabiso podcast. oui. Oui. Chaîne na biso pe yango wana bomoko kasavubu soki olingi olanda makambo na biso nyonso s'abonner na Yabiso podcast. Ok, merci beaucoup, Bandeko, tout dans diaspora, RDC Mobimba, Kasavu Mobimba, particulièrement Bana Kasavubu, tous s'abonner à la chaîne Yabiso podcast TV. Podcast TV, tous s'abonner massivement. La profite au pesa boss sur Oni Bambo Tebele, Bandeko tout Basimbi, maman Nabiso merci Nandeng Bagota Nabiso, Kamama Nabiso Bambo Tebele, Venanga Code Amboka ya Willy Moucheni, Naboua qui vie. Vraiment, merci beaucoup. On a Ezalaki association, il y a Kasavubu Bomoko News, et si qu'on a Yabiso Podcast TV, et qui qu'on visite Bango, pour na koyoka mbele na bango, pour na koyoka bit na bango, pour na koyoka tant bazo sangana, na nini. Alors n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner, ma chaîne Ezaka Kamoko et Yabiso Podcast TV. En tout cas, et n'oubliez pas, il y a qu'à partager, il y a qu'à liker, il y a qu'à aimer, il y a qu'à commenter et vous allez malade mon mingi. L'abonnement, on a besoin pour la positivité. Donc tout qu'à savoir, tout quinoa, tout fout la chaîne parce que c'est rare de voir
des initiatives pareilles baya to le belarama metali commune e bimati libanda. Donc biso baka savoir tout ce plein d'initiatives nabino boya c'est le vôtre la minute au Panza Sango, la Kasavubu, brigade d'assainissement, tout ça la Moussala, donc on est là vraiment, tout ça la Moussala. Donc à bientôt. Ok, en tout cas, félicitations, Makasi, la brigade, félicitations. Quand on est simno que bobo sanako s'abonner, donc il faut s'abonner, nous que tout ça n'a passé parce que bozo tan na bino mais bozo s'abonner, en tout cas, et au salabiso va bien et totikali simate toujours koba totambola mo mukie pona ko tala pe mo découverte quand na yebisa bino ya Kasavubu parce que bandeko to ko visiter bango wana je pense que cameraman a ko balancer nga un peu caméra pona ko laksa bandeko to ko visiter bango wana donc bango ne pena baza Kasavubu bomo ko news donc bango wana bandeko toujours ki mo ndambu to sona na bango mais bango ne su bango wana ba msupe bazo ya kaka et biso to kotambola mo mukie mo découverte ya commune il y a Kasavubu partout hein donc zonga mais pour l'instant nous tambolara à Mwandambo pour vous faire plaisir surtout à maman Laura Chou maman ya bane belé maman sociale maman ni mama bana bazole la maman babi yonde nzambe avion tatika avion na défendre zayo pourquoi pas mon boss like na saluer bisiko zali papa et ainsi que boss Yannick Malundama pourquoi pas J King babi yonde ingénieur makasi ya biso podcast TV nakati ya Londres et na profiter qu'on souhaiter ba joyeux anniversaire nanga chez Mami Talolo Ngimbi babi profiter bébisa panza original en futa pourquoi pas à notre bébé Lennox Koua Omba en tout cas bah, joyeux anniversaire à toi mon bébé chéri pourquoi pas à mon papa chéri papa Playmaya bah joyeux anniversaire dans la musique en tout cas beau fêter et l'on a ce messia merci beaucoup hein tokutani après juste ma image. Oui, mais voilà, si quand on a bon on vraiment, il y a ex-président Nabiso Nakombo, il y a Joseph Kasavubu, au Arenyaki, donc il n'a qu'une oyo, bozomona oyo. Si vous voyez bien, il y a 3 panneaux publicitaires. Ah ouais, bozomona oyo, Joseph Kasavubu, il y a Zaya Kovanda. Et puis moi, on a vendu pembeni ya mwasi na kombo ya Marie-Rose Kasavubu, ainsi que oh bozo mona zo pesa bazo faire na bango azalaki premier président ghanéen après indépendance comme on a ezaki Kwame Nkrumah donc Kwame Nkrumah le président Kwame Nkrumah yewana azalaki premier président ghanéen après indépendance ainsi que notre ex-président Joseph Kasavubu na mwana na ye Marie-Rose Kasavubu quand bozo mona na ba panneau publicitaire donc ndako bozo mona oyo ezaki ndako bandeko vanda tanga ezaki na bourgmestre tanga bimé bourgmestre de 1957 à 1960 a régné pendant 3 ans azaki na ndako oyo je crois bien ba ressortissant nyonso ya Kasavubu ba ressortissant nyonso ya Kinshasa pourquoi pas ya RDC oyo so botika Congo bobima libanda. Je crois que boyebi ndako ya Joseph Kasavubu ba obi ba yebi ndako ya Joseph Kasavubu te ndako na yango oyo na 3 ans oyo renyaki comme bourgmestre azaki kofanda awa et ezalaki na le 4 janvier 1959 azaki na meeting mo alinga pesa kuna na Imka je crois que caméraman na ko balula biso caméra na Imka kuna de l'autre côté Imka bisiko wapi alinga pesa discours na ye le 4 janvier 1959 mais discours wana ezaki te parce que ba belge ba boyaki yango ezaka na match mo bana ko beta na stade de Martyrs match à vita tant ba sisi match ba bimi bazoya po ba ko kota balanda discours wana ba kuti ke ba belge ba boyi babi discours wana e salama te en tout cas bana batno so na stade kuna batiaki désordre batiaki mobili batu bakufa batu bazoka je crois bien que la histoire ya Congo malamu bayebi makambo na oloba batu bakufa ebele ya wana to mona rati lelo le 4 janvier
le 4 janvier est comment férié parce que martyr de l'indépendance au biso de story que le 4 janvier ça férié le 4 janvier ça férié donc ezaki à cause ya makambo wana je veux que vous ngapé ça discours na imta nde ba belge ba boyaka déjà le salama ba kufu ba zoka ndel tinelo le 4 janvier est comment indépendant comment férié la martyr de l'indépendance et de l'autre côté kuna après le pango tozali il y a Joseph Kasavubu après le pango landi kuna je crois caméraman a fait une caméra pour na hôtel le pango on a besoin mona ba bibende wana noir ezaki bureau na e bisiko wa pela ko yamba batu étant que bourgmestre et tant comme qui président en 1960 a commis président donc a régné pendant 6 ans de 1960 à 1965 avant de se soiter article souté a kemeki ofanda na e na Gombe lelo ndoko bomo na eza kwa misé bazo lutter entre famille dans l'état pour que et comme place moko touristique bato ba banda koyaka ko visiter mais jusqu'à maintenant autorisation eza na ntena bato bakota na kati et tant après ko régner na ye président après 5 ans a tikala yisusu na Kinshasa akendeki bongo na Boma kuna na Congo central bisiko wapi ayaki kozongisa molimo na ye ezalaki bongo le 24 mars 1964 donc il a régné qui sous pas vivant qui sous pendant 4 ans tant on a pouvoir na présidence a vivre sous pendant 4 ans kene ko vivre na Boma et bisiko wapi oye azongisaki molimo na ye on est aquí juste moi histoire pour na Kasavubu mais totiki bongote donc zonga lisu pour na ko la découverte il y a Kasavubu mobimba mais aquí juste le côté qui sur la maison communale il y a Kasavubu ko solo la na bana Kasavubu bon mon news to ba totika la simate photo ko la lisa pe ba la photo ko la kisa balandi biso nyoso ya biso podcast TV ndako oyo bande ko vanda notre ex-président na kombo ya Joseph Kasavubu tango azaki nanu na bisiko ya lekaki yango oyo merci beaucoup dishina mai komi nango na suka en tout cas na remercier mingi bato nyonso bodisposa ki tona mino mpona kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo botika makambo na mino nyonso se positionner qui sur place bozapa qui te bozala qui toujours branché pour na kolanda édition mokolo en tout cas bah merci beaucoup merci et na petit merci nanga et pas ya mon boss live que je le salue à passant pourquoi pas maman Laura Chou maman ni maman merci beaucoup et merci aussi et pas mon boss nanga Yannick Malundama et la ko profiter sur la joie anniversaire nanga et pas moto moko babi mona Kasavubu ya tanga na kati ba moko news et plus dongo Massavubu mais c'est plus dongo Massavubu na souhaiter ba joyeux anniversaire profite bien de ton jour to babi panza bebisa original aza ya futa en tout cas na souhaiter ba joyeux anniversaire nanga mami Talino Ngimbi en tout cas profite bien de ton jour babi lelo to koyoka te babi putinez matematika les autres tikala et la personne bambote na belé pas mon papa chéri mais c'est juste quoi du tout bambote belé papa on met na ngombe na yo na bosanité mais c'est Michel Manzani babi yenda ni s'appelle encore on met na ngombe na so simbili bende zongi ya sika et ezaki votre humble servante Prudence Ngimbe la petite OGB à la taille acceptable autrement dit original en tout cas édition c'est comme on a souka na sepela tango réalisateur a ben na caméra dans la zone de c'est-à-dire to kutani bongo na édition ezali koya bye 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 bye. Matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temwe misale munani linga kolobezati touti musika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing bawe duwa begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te